Solo na bomba on a le demandé. Quand la monnaie n'est pas de maman n'a pas eu vraiment on se met 2-0 quoi. De moi quand on a sorti de moi. L'icône de la musique au Ferrigo la salle na oyo salaka na ubandi comme suba salara ko fiolo mide idée Personnam babiandonga chokoro. Obi que le Jésus de Nyons to bando tala on a télé au Sumba. Yemo route sika fandi le solo na bomba on a le bien lelo. À l'époque déjà, communication à bien à travers Kobetox Nzembo Bayemba Jésus de Nyons. Jésus de Nyons Ayemba. Condoléances, nous bungisi yom to créer babia chokuru. Ah vraiment petit. Na biso mora makelele. Abanda koyemba Nzembo ya pauvre na biso nani mabelelisi. L'icône de la musique au Ferrigo la salle na oyo salaka na ubandi comme suba salara ko fiolo mide personnam babiandonga chokoro. Obi que le Jésus de Nyons to bando tala on a télé. Amoni mutumo ba ko komisa na lelo aye matanga wana a déposer fleur à côté a signé bena biographie tac de ba signaga kota suka a fixe donc azoko se diriger même vieux wana pour ya opese moté donc elle le ratini ya kalike non ngana oya net na pas vieux aller ba mettre ba kaluzu ki no kende boy ayo ka soni moko ba sala eloko wana donc tout le monde na 109 na matanga ya babia ndonga chokore puis elle est na télé na RTGA mais Jésus de Nyons il était resté azalaki na ndako alobi eloko yo autika onengo na te Jésus de Nyons ta motema wala kanango. À l'époque déjà, communication à la bien à travers Kobetox Nzembo Bayemba na Jésus de Nyons. Jésus de Nyons Ayemba yango avec son cœur sans pour autant azwata un héros. Souci zalaki na Nzembo wana balongola ba dédicace batu basumba yango ya kosumba. Yemo route sika fandi le solo na bomba yango na lobi yango lelo. Tant moni le pas de côté maman n'a vraiment on se met 2-0 quoi. De moi quand on a sorti de moi on a bétagé déjà moko. Alors c'est la mongete moko ça 2-0 là. À comprendre que le padre penado ngaya pembeli nae. Condoléances nous bungisi yom to créer babia chokuru. Ah vraiment petit nanga. Yo toloba mambatanga te. Ah petit nanga vraiment zo kima to ça la clip. Viens nous à la retourner clip na Miami. To ça Hollywood. Habité vieux. Tu es non matanga ko la babia. Ah très intelligent boyoki. Tout ça na ndeko na biso mora makelele abanda koyemba Nzembo ya pauvre na biso nani mabelelisi botuna question na tu parles de Fally Ipupa te ngatanga bakumba de misoti banga parce que te na banga te ko dans ça na le WhatsApp te puis na ça la promotion te ngana ko le kabo moi quand je passe à la télé c'est pour faire la promo de mon boss Ferrigo la Jésus de Nyons point barre. Donc tant mouton moti na otsa kombo na otsa il faut virer mon on a compte na télé sonner na chombo allez na s'occuper na elandi otanga ba kombo na donc moi c'est comme ça ah si li Nzembo na tué na Nzembo Charles Mombaya na mon analyse mon côté salaire yamba ba mise na bango pourquoi ba oti na Nzembo Charles Mombaya bo si si boye Nzembo mabelelisi lelo bo si Nzembo luambo makiadi bo créer raté pourquoi to ti ko le kaba na tangelo ba 4-5 tricheries y'artiste azo créé rien que ko yamba bilo rabatu. Mais il y a un artiste na bango aucune question et y a un nenge aroyi barababilo rabato. Donc pour la sa force c'est Jésus de Nyons. Non, officiellement pas ça va manque de créativité. Il faut remettre un pour artiste, il faut avoir la créativité. To leki na zone ce qu'on a question na pour ba tout bola na na bi je suis le guitariste le plus suivi de la planète Terre Kim Jong. L'icône de la musique au Ferrigo la salle na oyo salaka na ubandi comme suba salara ko fiolo mide personnam babiandonga chokoro. Obi que le Jésus de Nyons to bando tala on a télé. Amoni mutumo ba ko komisa na lelo aye matanga wana a déposer fleur à côté a signé bena biographie tac de ba signaga kota suka a fixe donc azoko se diriger même vieux wana pour ya opese moté. Donc elle le ratini ya kalike non ngana oya net na pas vieux aller ba mettre ba kaluzu ki no kende boy ayo ka soni moko ba sala eloko wana
Donc tout mon ango na 109 na matanga ya Babia Ndonga Chokoro puis il est na télé na RTGA. Mais Jésus de Nyons, il était resté à Zalagi Nanda Kwalobi Logoyo. Jésus de Nyons, c'est mon thème à l'époque déjà, communication à travers Kobetox Nzembo Bayemba na Jésus de Nyons. Jésus de Nyons Ayemba Yango avec son cœur sans pour autant azwata un héros. Souci Zalaki Nzembo wana balongola ba dédicace batu basumba rango ya kosumba. Yemo route sika fandi le solo na bomba on a lobi on lelo tanga moni le pas de côté maman na ngai oh vraiment on zo mo 2-0 quoi de moko de na soki de moi na betege déjà moko alors c'est la mongete moko za 2-0 là a comprendre le padre penado ngaya pembeli nae condoléances nengo bungisi yom to créer Babia Chokoro ah vraiment petit na ngai yo taloba mamatanga te ah petit na ngai vraiment zo kima to sala clip viens nous à la retourner clip na Miami to sala Hollywood habiter vieux. Matanga la Babia très intelligent boyoki to ça ndeko na biso moko makelele abanda koyemba nzembo ya pauvre na biso nani mabelelisi botuna question na tu de Fally Ipupa te ngatanga komba de bisoti na bigo banga parce que te na banga te ko dans ça nga le wasa te puis na ça promotion te nga na koleka boyo moi quand je passe à la télé c'est pour faire la promo de mon boss Ferrego la Jésus de Nyans point barre. Donc tant mouton moti na ota kombo na ota il faut virer mon na compte na télé sonner na chombo ngbalala aller na s'occuper na yelandi otanga ba kombo là. Donc moi je suis comme ça. Ah si li sinzembo na tué na nzembo Charles Mombaya na mon analyse mon côté salago yamba ba mise na bango. Pourquoi ba oti na nzembo Charles Mombaya bo si si boye nzembo mabelelisi lelo bo si nzembo luambo makiadi. Bo créer raté pourquoi? To ti roleka ba na tangelo ba 4-5 tricheries y artistes ont créé rien que koyemba rabilo rabatu. Mais il y a un artiste na bango aucune question et y a un ndenge oyi barabilo rabatu. Donc pour la sa force il Jésus de Nyons. Non, officiellement pas ça va manque de créativité. Il faut remettre rango pour artiste, il faut avoir la créativité. To leki na zone ce qu'on a question na pour batu chobo la nanga na bi je suis le guitariste le plus suivi de la planète Terre Kim Jong. L'icône de la musique au Ferrego la salle na oyo salaka na obandi comme suba salara. Kofiolomide personnam Babia Ndonga Chokoro obi que le Jésus de Nyons to banda otala ngona télé amoni mutu mo ba koma okumisa na lelo aye matanga wana a déposer fleur a koti a signer bena biographie tac de ba signaga kota suka a fixe donc azoko se diriger même vieux wana pour y repasser moté. Donc il y a le roi Tindi Akalike. Non, on a net n'a pas vieux. Allez ba mettre ba kaluzu qui ne peut kende boy. Ayo ka soni moko ba sala eloko wana. Donc tout mon ango na 109 na matanga ya Babia Ndonga Chokoro puis il est na télé na RTGA. Mais Jésus de Nyons, il était resté à Zalagi Nanda Kwalobi Logoyo. Aotika onengo na te. Jésus de Nyons c'est mon thème wala kanango. À l'époque déjà communication ya lagi bien té à travers Kobetox Nzembo Bayemba na Jésus de Nyons. Jésus de Nyons Ayemba Yango avec son cœur sans pour autant azwata un héros. Souci Zalaki na Nzembo wana balongola ba dédicace batu basumba rango ya kosumba. Yemo route sika fandi le solo na bomba on a lobi on lelo. Tanga moni le pas de côté maman na ngai oh vraiment on zo mo 2-0 quoi. De moko de na soki de moi na betege déjà moko. Alors c'est la mongete moko za 2-0 là. A comprendre le padre penado ngaya pembeli nae. Condoléances nengo bungisi yom to créer Babia Chokoro. Ah vraiment petit na ngai. Yo taloba mamatanga te. Ah petit na ngai vraiment zo kima to sala clip. Viens nous à la retourner clip na Miami, to sala Hollywood. Habiter vieux. Tu es non matanga la Babia. Ah très intelligent boyoki. To sala ndeko na biso moko makelele. Abanda koyemba nzembo ya pauvre na biso nani mabelelisi. Botuna question na tu de Fally Ipupa te ngatanga komba de bisoti na bigo banga parce que te na banga te ko dans ça nga le wasa te puis na ça la promotion te nga na koleka boyo moi quand je passe à la télé c'est pour faire la promo de mon boss Ferrego la Jésus de Nyans point barre. Donc tant mouton moti na ota kombo na ota il faut virer mon na compte na télé sonner na chombo ngbalala aller na s'occuper na yelandi otanga ba kombo là. Donc moi je suis comme ça. Ah si li sinzembo na tué na nzembo Charles Mombaya
na mon analyse mon côté salaire yamba ba mise na bango pourquoi boti na nzembo Charles Mombaya bosilisi boye nzembo mabelelisi lelo bosi nzembo luambo makiadi bo créer raté pourquoi toti roleka ba na tangelo ba 4 5 tricheries y artistes ont créé rien que koyemba rabilo rabato mais yamba ba artiste na bango aucune question et ya na ndenge ya koyiba rabilo rabato donc pour la sa force ya Jésus de Nyons non officiellement ça va manque de créativité il faut remettre rango pour artiste il faut avoir la créativité to leki na zomi ce qu'on a question na pour ba to bola nanga na bi je suis le guitariste le plus suivi de la planète Terre Kim Jong. Papa, botika mukata mukoko